La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour la famille, mbote bandeko bolanda rabiso, mbote bandeko bolanda Ursule Botelwa TV. Bandeko nanga toli bino likambo moko ya malamu te na tongo ya lelo. Sango moko vraiment ya malamu te na tongo ya lelo. En tout cas epesi pasi mama social na mobile na ye bakangisi mama Viki. Donc mama social akangisi mobali no na mobali na ye bayokani po bakangisa mama oyo aboti ye. Bandeko nanga affaire oyo ekomo kende compliqué. Tant nazoloba affaire oyo kende compliqué. Tozoloba yango pamba te. Eloko biso tosali remarque ezake ba mama social bazo sosola te. Likambo yo ekoti likamba molili bandeko nanga. Likamba mama social na mama na bango, likamba famille tumba ekoti molili. En tout cas, na ozwa vraiment temps ya ko expliquer bino. Na ozwa vraiment temps na nga ya ko expliquer bino likambo yo ndenge bandaki na ndenge likambo yo ezokende. Bandeko nayebi te na ba famille tant to bota bana to yebaka vraiment ko éduquer bana biso ba parents. Bomoni likambo ekomeli famille tumba. D'autre part nga na omona lokola papa na bango ana simba makambo yo. Soki na obando expliquer bino bandeko nanga, na obanda bino explication claire banda ne bandeli kino suka. Toyeba nani o aza semeur de trouble, nani o aluki problème na famille o tiba kabwana, tiba na bakoma koya kufinga mama na bango na réseaux sociaux. Ti mama social abimisa ba voice o azo finga mama na ye. La famille biso soto yebi bokoyo ko bebana na famille. Mama koyo ko bebana na bana, papa koyo ko bebana na bana. Mais ekoma na niveau likambo ekomi na réseaux sociaux te. Lelo na oyebisa bino mama Viki bakangi ye. Et puis na otela bino ba audio o bolandango awa kaka. Boyoka nani akangisi mama Viki et puis bakangisi ye pourquoi? Mama social na mobile na ye bakangisi ye pourquoi? Na otela bino ba audio boyoka. Eza pasi, eza mawa mingi. Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine grandissement des troisième jambe qui mobali salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression
maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution na Gavcare. Pona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na Gavcare, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, Gavcare, Colo Solution, perte de poids, naturellement, au cocota salle de sport, Théo, ici a comprimé, P injection, na Gavcare, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavcare oko sepela. Sono bina betela bino lisolo bande bandelti suka bo comprendre que papa ya Maria Ntumba ana sima ya makambo nyoso bande onanga partager nga video na betela bino lisolo ya ebandeli ya famille o tina niveau bayo koma nango lelo. Partagez-le s'il vous plaît quand de tolobaka. Ceux zambranwa liboso koti na chaîne na biso. Tango zo s'abonner, activez le biso cloche à notification. Nzamba opambola ondeko. Activez cloche à notification pour que prochainement Olanda lisusu nini oyo tokoye la bino awa na Irsil Botelwa TV. Bande konanga soki tokozonga na likamboyo tozonga nanu na feta Rebecca. Rebecca tangu abalaka papa ya Maria Ntumba asundola bana na ye atika libala akenda tika mwasi na ye na bana akenda ofutela ndako na mwasi mususu. Mama o lelo mavika ye nani mama sociale ye ko finga mama viki o lelo bano bazo finga na internet mwasi oyo anyokwama na bana mwasi oyo anyokwama vraiment na bana na ye moko ateka nyoso po bana na ye bazwa ya kolia po bana na ye bazwa ya komela. En tout cas bande ko bolanda histoire bien pona bato ba otunanga problème angwe bandaki ndenge nini bana bayina mama na bango bolanda no histoire nga na obetela bino très bien. Mama Viki anyokwa maka na libala. Mama Viki tango ayaka libala papa ya Maria Ntumba bazwaka mama Viki na âge ya 15 ans na mboka kuna na ba village na bango baluba baye na ye Kinshasa bayaki na ye teke babali ye baye na ye na ndako ya libala non bayaki na ye lokola kaka baye na ye baya lokola komeka ye na baluba ndenge ezalaka soki opredote deja mwasi bokoki mpe koya na bino na ye boya komeka ye avant na na ndako ya libala. Bozolandanga bien mama Viki bayaka na ye bongo tango baye na ye na ndako ya libala avandi na ndako ya libala avandi mobali akendaki lisuko bala ye te ti mobali abotisi ye bana. Bandeko bozolandanga botielanga ba j'aime s'il vous plaît. Ti mobali abotisi mama Viki bana olelo toza na ba Maria Ntumba toza na ba mama social toza na ba Rebecca toza na ba Jenny toza na ba oa mibali. Bandeko nanga mukili eza mabe mukili eza banga na yebisa bino mukili eza banga tobanga Nzambe tobanga vraiment Nzambe. La famille mama Viki abandi konyoka mana bana na ye abandi koteka mobala sundola mobala kipakate mama Viki na bapasi ya kobota azo nyokwa maliko nango papa ya Maria Ntumba abotisa ye tala bana ebele
mwana mwasi ana anyokwama eyana bajour mosusu akenda kobota boye aotinda mari ya ntumba akende kosengela ye mbongo ya kosenga po azwa ata tonga na hôpital azobota papa na bango na nganda masanga aomela masanga makambo wana etali ye te. Mama Viki soki lelo abibi na kashe ya kindumba. Oui, Mama Viki alobaki ye moko asala kindumba po abokola bana na ye. Kindumba tant toloba kindumba ezateke abimina o abimina o abimina o abimina o. C'est-à-dire azwaka mobali tango azaka na ndako ya libala azwi mobali mususu libanda po abokola bana po pasi elekaki mingi. Mama Viki pasi elekaki ye mingi yango etindaki ye kena ndako libala ake kozwa mobali mususu po apesa tane fils ke petit rien po abokola bana na ye po papa ya bana na ye akokaki kobokola bana te. Oui, effectivement esalemaka makambo wana. Lelo boka musanga so boyo finga mama oyo po avouer vérité moko boye alobi yango boyebi na position nini oyo yazalaka boyebi pasi nini oyo ya monaka po abokola bana na ye. Boyebi te tala libala ebomake soko bali mabe oko kufa otiki pe libala ngo. Mavika zaki na bana ebele mobala sundoli oyeba te abanda wapi azo ati abanda wapi asimba wapi abanda wapi asakrifia nzoto na ye po abokola bana era ba mama ebele basaki ndumba po bana mo bazala o bazala lelo topesa bango faute te eza nati conjoncture à vie nde tindaki asala o asala po bana na ye bazala o lelo ba o baza. Mama social ayaka loba na internet asala kindumba na âge ya 12 ans bandeko bolandanga très bien potokoma tina esika o bakangeli mama Marie Ntumba asala kindumba na âge ya 12 ans po abokola bandeko na ye. Oui, c'est normal mama social po yo moko zaki no ndumba po yo moko po lingaki yango po na âge ya 12 ans koka po kanga mayo tio na mutu oketeka na âge ya 12 ans koka pe kokeka na balabala mais yo monaki ke musala no kokango te oyo monaki eza facile eza kindumba lelo oyo pesa mama bino faute non lelo pesa mama bino faute te po mama na pa nyoka ma po na bino tio koma na âge ya 12 ans ozala na combien de leki na sima o mama na yo asufra papa na bino apesa bino mukongo bandeko bolanda so na oloba papa na bango aza na kati ya makambo yo lelo ba mama wana mama Viki anyokama mpona bana na ye moko tangu nzamba pamboli bana bakomi komona quelque chose ba video tu bana na basala na mama wana nde ekotisa papa na bango motema mabe bokanga dati ya lelo na oloba bano po basambelaka te bomoni affaire tata na bango akoteli yango molili po bano bayina mama na bango papa na bango akoteli yango molili po bano bayina mama na bango po ayebika soki bano bayini mama na bango bakolinga ye ayebika soki bano bayini mama na bango bakoya na makolo na ye bakozonga na makolo na ye nde bana bakozonga na makolo na ye nde siko ye akolia siko mbongo ya bana. Bo comprendre pourquoi na lobi boye so na zongi na likamba libala Rebeka na bango tango abalaka asombelaka mama na bango super kimbundi liputa ya super na lobi bien super asombelaka mama na bango na kati ya fête na yebi te so bomona ba video wana na kati ya fête Rebeka telemaka batie nzembo ya mama nanga soki lelo naza envie ezakaka pona yo mama nanga oboya kolongola zemi nzembo wana ekotaka nga makasi batie nzembo wana Rebeka atelemi na liputa ya super aye kopesa mama na ye papa na bango azalaki na fete papa na bango azalaki wana
papa wana azwa ata eloko te. A part biloko ya libala o bapesaka, Rebecca atelema na liputa ya super. Aye kopesa mama na bango. Tango Rebecca aye kopesa mama na bango liputa super, et tomoni mupanzi Maria Ntumba telemaki, tomoni mupanzi mama social atelemi, bango nyonso baya bayamba mama na bango babanda kolela. Baolela teke o po baolela po na fete bato bamona bango, me baolela par rapport ya maloba o ezo bima na nzembo. Nazangi eloko ya kopesa yo mama nanga tika na yembela yo nzembo yesengo mama nangai mama malamu. Bazolela par rapport ya ba parole o ezo bima na nzembo wana ba maquillage beba bango tomuna. Balela pas possible. Mais papa na bango na moma wana azalaki pe na fête avandi. Pourquoi bana bakende kolela na papa te? Pour ani bana basombele papa elamba te baki kolete papa elamba na fête. Baebi mama na bango musika o auti na bango. Malgré mabe ya mama Vicky. Mama Vicky eza bana na ende ba mema na internet. Soki ba memaka mama Vicky na internet te, me biso lelo toyeba mama Vicky te. Tolinga peut-être toyeba azaka mama ba Maria Ntumba, azaka mama ba mama social, me tolinga toyeba mama Vicky te na façon o biso toyebela na internet na kilelo. So toyeba mama Vicky na façon wana na kilelo eza po bana na ye bango moko. Ba memaki ye na internet, bango mo ba memaki ye na ndenge wana, bango moko ba mesiko yo, bo memi mama na bino na internet, bo memi ye na balolenge wana. Lelo mama débordé na ye. Bino boye kofinga mama, bino bolibo laksa biso bino nde boye binde ba mankaka mama na réseaux sociaux. Boza bana mabe. Bande konanga nyonso bango ba presentaki mama na bango na feti, balakisi mama na bango bolingo, bapesi mama na bango ba cadeau, bino bokanisi nani papa social alinga sepela nango, papa na bango alinga sepela nango aziongo ba sepelisi mama na bango. Yaya monda lelo eza timba. Monda lelo eza na motema mabe, papa koyiko kiko sala eloko moya mabe po ataba na zunguluke. Papa koyiko kesa leloko moya mabe po atia bana zunguluke, po bana babosa na mama na bango, po bana balinga ye babosa na mama na bango. Papa na bango aza capable ya kosala nyonso. Kaka boye, pamba kaka boye, ka nde toyebeli mama social, ka nde toyebeli Maria Ntumba ndenga zalaka na mama na bango. Bande konanga à l'occasion de eloko te. O balobaka à l'occasion de rien. Mbala moko Maria Ntumba na mama social baswani na mama na bango, baboyi mama na bango, kofinge matina réseaux sociaux, kofinga eke ezongi. Po baza motema mabe. Lelo toyo opesa bango faute, lelo toyo ofinga bango, me toyeba ke papa na bango ana sima makambo yo. Bakoki kofinga mama na bango na lolenge wana te. Bakoki kokoma tina niveau te bakende kokangisa mama o aboti bango. Na lobibia mama o amona pasi po na bango. Ndeye mama oyo bango bakangisi. Kani a mobali o akoti na famille. Nga na ko permettre te mobali o abali nga ya kokangisa mama na nga ebanda ndeni. Ebanda ndeni. Na koki jamais ko permettre loko wana. Ba permettre mama na bango. Mobali ya mama social akangisa mama na bango. Maria bomona ye aloba te.
Mais Marie a vrai traître. Quand on bomona kaloba te, ana makambu mabe ya makasi. Marie a bomona ya loba te. Oh, maman sociale a zape ya mabe. Marie a bana makambu e banda ki me Marie a makambu mabe azo financer cc. Papa na bango aza vraie cause ya séparation ya bana wana na maman na bango. Papa na bango a joué rôle moko ya mabe na kati ya likambo oyo. Mais moye to ye bango eza te. Moye to ye bango eza te. Totia na mutu. Papa na bango azo joué rôle ya mabe. So na loba na tie la bino audio. Bolanda audio o na tie la bino. Bolanda video o pardon po esa video ya nene ya na tie la bino bolanda video oyo. Boyoka papa na bango. Boyoka mama sociale asala avant babakangi mama na bango le mais mama sociale loba dali kambo 3 mois passés. Donc 3 mois avant. Aloba déjà na mama na bango ke aokangisa ye. Posa na bango eza mama na bango alongwa na lupangu wana babenga na mama bango na lupangu oya papa na bango. Pourquoi? Parce que mama sociale atongaka na lupangu wana. Mama sociale asangani na papa na bango na bandeko na bango. Boyoka na audio wana na video wana de mama sociale loba to kaboli to pesi o bana no ya mibali. Mama sociale bo kabeli mama bino bana mibali po bana na mibali bana elo côté bo kitisa bango lelo. Mais lobi nzamba ko sala ba grâce ba ko sala ba grâce ba zupe ko le kabino. Nzamba ko sala bango grâce ko localiser bango ba zupe ko le kabino. Non bo mona te le premier a komi mutasima. Na bomona te le chèque a commis première. Bobongi nanu te. Ba fwa mikie wana bozana ngo bobongi nanu ya makasi te. Bo chola mama bino bo seka e. Bo yoka ngona audio bande konanga. Bo seka mama bino ya to tikeli o banana. To tikeli o ba o ayo wana ya mibali. To kaboli ti yo ju 4 koto papa pa ju koto. O bino boke papa bino. Ma social Maria Ntumba Rebecca. Boke papa na bino. Obeti tolo, mais lobby, total bino lobby. Ba o botike mama bino baba mibali. Boseka bango te. Boseka bango te. Papa na bango ake et pas maman sociale. Ake koma lettre lolo bakangise li mama na bango. Papa na bango mutaute ko komango kuna et pas maman sociale. Papa zo ko appuyer bango pona ka ba nyoko la mama na bango ka réseaux sociaux o bano ba tombola ki mama na bango papa na bango aye ko sala ba grigi po bano ba humilier mama na bango kaka na réseaux sociaux wana lelo bolingi mama abino papa abino lelo bo sepena papa abino mais papa abino zaki mabeli boso papa abino ndaza cause ya bino po lelo bo tanga te po maso sala tanga classe te Maria tanga classe te po lelo bo tanga te. C'est papa na bino. Papa na bino oke liambongo na ba makangu na e. Mais bino bana na e bo tanga klasite. Mazana les place azalaki. Lelo papa na de bino bolibo nore bo bwaksa. Mama o anyo kaba po bino bolia bo tia fufu na mesa bolia. Bokangisi mama na bino. Po na papa na bino apesi bino ba ide. Bo amite mama. Bebande onanga na tia la bino video. Tolanda nanu video oyo boyoka likambo wango boyoka mama sociale ndenga loba déjà likambo bien avant kani mobali mabe oza vraiment mobali mabe kani o koma profitaka na mbonga mama sociale comme azo profiter na mama baba kani baba germon na mobali ya be o akala pasta Baba jar moko ba jigolo. Baba jar moko. Kani koma profita kana mbonga ma social. Donc nyoso ma social oloba na ye ausala. Nyoso ma social oloba ausala po ebi ke ya profita kana mbongo ya mama social. Bo amite mama be franchement. Oko kangisa bokilo na ote. Mama o akembeli o mwana na mwasi na maternité. Mama o abimisi libele na ya melisi mwasi o yoza na elelo. Ata famille na bango ebebani. Ata famille na bango epaniani. Ata bapaniani.
yo ozalaki wana mpona koya kokosangisa oza wana mpono bafingaki ka fami na yo bazwaki mama no na tata no batiaki na miniature yo wana mbango tinde mwasaki esenga pardon kende esenga pardon na réseaux sociaux ntango bakotiaki fami na yo na miniature bomonde bolekaki libumu bomonde bozwaki vertige mais zoba mama social bazosakana na mama na yo oza wana mpo nzambe na nga nazoka pasi ya kibo mama pasi yo nga nakenda obota bana na nga na césarienne pasi yo nga namona na hôpital obota bana na ngai lelo mwana komplote na mobali na ye bakangisa mama botindi bato bakangi mama na condition nini bakati mama no bilamba bobengaka maviki mabe bato boyo condamné mama wana bobengaka mama na mabe mama na ana passe mama na otalaki bana na ye gagner quelque chose mais baosunga ete baosunga mibali na bango ezalaka bongo bandeko condamné mama na bozala ba parents bana bino bakola basala bino mama social na mari ya ntumba baosala mama na bango et place comprendre pasi ya viki na minute comprendre pasi ya viki te mais comprendre pasi ya viki place mona ke oboti mwana na yo onyokomi mpona bango mais mwana osimba quelque chose bénéficier nango te mais mobali na ye aosalela nde mobali na famille ya mobali esalaka pasi esalaka pasi bandeko nanga toleka no na video après to continuer botielanga ba j'aime s'il vous plaît so eza mbano liboso koti na chaîne na biso ntoka bosunga nga na ba abonnement na bino bosabone to matamata eza malamu tielanga j'aime vimba nzamba lola pambola bino soko s'abonner ndeko nanga activer cloche ya notification pour o rater te nyonso oyo koleka ekomela o esika nyonso kozala alors soko s'abonner ko bosana te activer le biso cloche ya notification tolanda video nene ya lusamba na sara lusamba sikoyo tatu boa na famille na ye baki kofunda mama viki mpo babimise na ndako très cher congolais boyebaka loi boyebaka mibeko kokende kofunda moto eza koganye procès te pour commencer. Pour votre information, akobima boko vite pa bala qui était pour votre information na loi ya mboka na biso soko vandi na mwana ya bato pendant 6 mois na ndako na yo eza considéré comme mariage civil. Pour votre information, soko vandi na mwana bato pendant 6 mois et na loi na biso eza considéré comme mariage. Tatuboa na mama Viki Lusamba bavandi plus de 30 ans. Na loi na biso pe soki mobali okimindako pendant 6 mois eza considéré comme abandon de foyer. O Tatuboa sala akenda eza considéré na loi lokola abandon de foyer. Maman mutatika ki na bana ba mineur. Maman mutanyoko maki na bana ba mineur. Maman mutazonyoko na bana ba mineur. Kofunde za nango prompte. Mais mibeko ekotanga. Oui, mibeko boza na bino sir etangama. Ma vie ko bimane maboko vite te. Pour votre information, boye baka moi mibeko mukie ko sunga bino. Oko somba lopango na yo. X to Y ko sombi lopango na yo. Ozinde kono mwana mama no to mwana papa no oche ovandisi na lopango na yo. So eleki 6 mois oko yo bimise na luyengete. Soit boyo kana la miable poso boke na leta oko dédommager yi. Skondeza lopango ya Tatuboa. Nde Tatuboa kenda 6 ans. Nde mama Viki avanda na plus de 30 ans. Ako dédommager yi. Si on a biswat ba okabula lopango kati. Boka nzate ke boya ba temso mama Viki boza lopango note bima kende impossible. Mama, ba avocat baza. Impossible botuna ba avocat mama na loba. Botuna batami beko boza ba relation na ba avocat na ba magistrat na ba juge. Boke otuna ba En plus, tout ça c'est prémédité. Momo wana. Maman sociale déjà la kaki yango. C'est pas likambo eye mbalamoko. Maman sociale a prometa ki yango. Pe esalami kaka nde maman sociale a salaki. Eza maman sociale mutafundi maman la bango. Abatami na sima papa. Alobaki yango pe bien okosamba nanga to okosamba na Tatuboa. Ngana koya kaka lokola mwana. C'est ça.
boyoka donc na voice oyo ebundela mama Vicky bota voice ebundela mama Vicky beta calcul ya maison nango zwambo $140 ngam na tonga pe na bato oyo défendre nga papa oya otelema otémoigner aselinga de amukanda na ndako na ngai zwambo I have planned a surprise for CC mitala deja otala obeta libumu wana bien okoma na suka okoma lokwa manyembo papa kufi papa tie biso da nyonso papa zazoba te papa otikela biso nyonso ndenge aza bo toza na lelo wa asali mokanda ndako nango otika maison nanga otika kaka olala tiango dea na motu nango tikonanga nona aza nyonga mninga kalikile bandoko monzo mbongo na yanga ya ndako ti sikoyo nga aza nyongo ya combien obeta cash couche oyo botenga mpo lokanga na leta ama ye tatu bakuta sona papa na leta alongi papa bêtisé tatu alongi kaka yo ngana koesue kolonga nga mpe papa aselinga mokanda papa na nga moko aselinga mokanda mpe na mikanda lopango na maboko na nga jamais tiana na motu na okala te wanafe mwana ndako wana te kobanga te nde ozana okologi bato na ndako ata 40 papa oya te me bandako na nga na récupéré ngana kozala mama ya mamotima obi ya ndoki lokwa yo te jamais mbongo na nga opata asalinga mikanda toki na leta okosambala papa osambalanga te osambala papa asonga na ye na se représente mwana moto atongaki eza place na nga mpe so toteka ozwa nini banzo babolinya bango ya mibali bon tokabole yo ozwi ya bana mibali combien 4 ndo oui vous comprendrez le temps azoba te tant tosala makambo tant tosala makambo to réfléchissara mama Vicky aosamba na papa bani te aosamba na mama sociale accompagné na kani mutu bafundi mama Vicky babimisi tatu bowa liboso mama sociale alobaka ngo déjà bien avant oyo eza audio ya 3 mois passé avant m'envoyer dans les réseaux sociaux. Ok? Et oh, ils ont ma preuve au maman Vicky Azanamo. Ils ont parmi ma preuve au maman Vicky Azanamo. Et pour votre information, sur l'organisation, t'as tout voir, le père Mazal, le père Nangaï, comme ma Vicky Azate, Azaka Mama Bananga, Abdi Maso, l'organisation, c'est Zabongo. Faux et archi photo, ça dans les réseaux sociaux. Donc, comme on a souka dossier, on ne sent pas la victoire avant la guerre. Qu'au fond d'Amoutou, et là que ça a gagné, le dossier repose à 2 ans, et le cause à 5 ans. Je vous m'aurais à la souka. Toza Penza, on est là. Toza, vous paniquez la minute. Néné, Sarah, Siko, maman Vic, Toza. N'est-ce pas le pangouana? Mama Vic bakokabula mo katika titatubo ateki ngambu na ye mama Vic ngambu na ye tika la mona bana na ye tozawa. Bonjour nalaki avant na boni batu nene ya lusamba na sara lusamba eloko nga na okama na affaire oyo mama sociale aokanisa lokola nde bafundi mama na bango akotika lupango papa na bango donc nde bango baokasa kwa nde basangani kuna po banyokola mama na bango mama na bango akotika lupango papa na bango akotika bakobengana mama na bango na lupango po mama sociale obaki tokobengano na lupango mais mama sociale boza mayele te mama na bino wana tata na bino na mama bino bazalaka mwasi na mobali papa na bino soka sundolaka mama bino na lupango akendaka po ayebi ke mama na bino abotela ye bana ayebaki ke mama na bino azalaki na bana oyo ezalaki bino yenda azwaka mama bino na mboka po akomisa ameme na kisasa siko mama na bino avandaka deja wana banda kala aboti bino abokoli bino tiboko siko bino bokanisa tata na bino akobengane ka dalenea ka bwe pamba ka bwe pu abengani no ezaka bongo te mibeko ezali loi ezali
Ekoya kobalukela bino pamba. Posa na bino zaka bomona mama na bino na balabala. Yo za ya liboso. Ya liboso asalaka nini? Tango mona ki makambo ezokende bien te. Yo nde ya liboso fale oya ko kata likambo wana. Me yonde ya liboso nde oya na likambo ngo na réseaux sociaux. Yonde ya liboso nde oya kopelisa moto na réseaux sociaux nde baleki balanda. Bolukelo nya Nzambe na famille na bino. Boza vraiment na droit ya kolukelo nya Nzambe. Boluka vraiment elo nya Nzambe. So bolukelo nya Nzambe te. Eza pasi. Eza pasi. Boluka Nzamba délivrer bino. Po boza penza na molili moko impossible. Bomoni tata na bino akundi bino esika moko o bino moko boyeba te. Papa bino amotema mabe akundi bino pene esika moko po bobosa na mama na bino po na libela. Po bosalela ye. Po bolinga ye. Meloko wana boyeba ngo te. Eloko wana boyeba ngo te. Boya kufinga mama. Boya boluka bosala mama bino pasi. Bozwani so bosala mama bino pasi. Soki mama bino so boyoki lelo mama bino akufi bolela te. So boyoki lelo mama bino akufi akotisa mabele bokolela te. Nzamba limbisa bino. Me bo fongola misu ya molimo po bomona ke tata na bino ana sima makambo yo. Kokangisa mama. Mama aboti bino. Botinji bayo kanga ye bakate bilamba na nzoto. Bayo kanga mama na bino. Baba na mabe. Botali atate 9 mois o mama na mima bino la libumu na ye. Mama o ataza. Mama taza ndo kazo loko po aboma yo. So kanisika 9 mois wana. Ndo zongsa motema sima po oluka basala Nzambe ba délivrer. Pasi wana ezala kaka na motema. Me bino bolongoli pasi na motema. Boteka tata papa na biso tona papa. Papa bino bota bino ye moko. Papa bino bota bino ye moko te. Papa bino a deposaka bino pa mama na bino. Mama bino nda memaka charge na bino. Ye nda memaka bino na libumu na ye. Pendant 9 mois. Meloko bosala. Nzamba ojije bino bozala benite. Boza bana moko bozala benite. Bino mokaso bengani mama social nani mama Viki autelengana te. Na bato belo ba olinge na internet. C'est ta biso so to cotiser pour te foutre la mama na ndako chaque fin du mois. Bano bazanga ba mama ba oluka ba mama. Bino bo négliger ba mama. Moko boko zanga mama boyeba importance ya mama na vie. Bandeko nanga merci na bato bolinga Irsi Botelo TV. Bozaki wana ebele po na biso Nzamba lola pambola bino. Ndeko ozui penzo occasion kokota na video na biso en tout cas. O s'abonner s'il vous plaît. Tango zo s'abonner ndeko nanga kobosa na te activer biso cloche ya notification et puis kobosa na surtout te ko emele biso video. Nzamba lola pambola bino tokutana bino à la prochaine occasion. Ce qui est sumasi azongite. Non senga kana ba parents, il faut tozara na ba vie de prière, to bondela rapona ba foyer o Nzamba zo pesa biso po eza facilité. Donc eza vraiment facilité to kolonga kaka elongo na Nzambe. Tokutani mbala sima soki Yesu Masiya azongite. Ozana conseil ya kopesa famille Tumba, ozana conseil ya kopesa mama social, ozana conseil ya kopesa Maria Tumba. Komela biso na commentaire. Nzamba lola kopambola. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.